Chez Bidor. Chez Maman Bijou. Goût, hein? Yoka propre. Yoka biso. Bon, mais papa, ça m'a salité. Yoka biso. Tout quoi? En tout cas, maman va bien. Yoka va pas qu'à maï. Micro-ondes. Restaurant VIP. Très propre. Bah, Maya Sika. Toi, ben, un Canal Plus, hein? Maman, bien. Toi, ben, la boutique de Bima. Bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement la biso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement la biso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou lobi tal botala bino monde to sali appartement la biso ngebunge. Botala appartement la biso ndenge komi. Appartement la biso oyo ezalaka na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Otala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais desi. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene. Chambre la biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Maman Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais desi. Memling ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Maman Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na Matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko komaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte mi balé lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre, deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, to fungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, to ko fungolela yo chambre oyo moko et puis to fungoli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours branché, bosala ba réservation na bino tozala ka na 7 places, ba place na biso ezala ka ya kotonda. Et puis lisusu nini, tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezala ka na cuisine na kati. Yango wana Maman Bijou lobi soko lingo kende congé, benganga rapide pona osala réservation ya appartement oyo. Moko ezali na premier niveau. Oyo ezalaka na rez-de-chaussée batu bayebi appartement numéro 1. Otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu. Mama muto osala séjour a te azwi 0. Appartement la biso eza propre makasi
Maman Bijou alobi balali. Merci la moto surtout apesanga confiance. Merci la bande de compte surtout ba rakosa la séjour. Nazo bengi sabino ndako na bino bolinga botala ndenge ni Maman Bijou asali yango lisusu. Mama na prix nini na prix mokie. Hein? So ko sala ba long séjour à partir de 3 mois. Maman Bijou alobi $30 ya pamba. So ko sala ba séjour moko ya mokie. Tozongo na $40. Appartement la biso avec $40. Oza na appartement oyo oza mobimba. Hein, malili loko la chambre froide. Oza toujours branché, bo s'abonner massivement la vidéo TV, bo koza la journée d'ici, ota l'appartement la biso ndenge za kitoko, Maman Bijou zo bengi sabino, bana mokili mobimba, nazo bengi sabino na appartement oyo ezo bimisa sola ya bonheur. Ezobimisa solo ya kitoko. Hein? Babone na nga nyonso. Batu nyonso tu bopesanga confiance. Oh, bokendeke na maison de passage na biso. Maman Bijou aza kobengisa bino. Boya. Bokozala jamais d'ici. Tozokota siko na chambre. Tozokota na cuisine. Pona kolakisa bino. Ndenge appartement oyo. Tobongisi yango kitoko. Bozomona ba mur. Bozomona ndenge tokomisi yango. Botala likolo ndenge komi, botala likolo, botala bino moko. Maman Bijou alobi biso nde bosala, bozotala likolo nango, botali, bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi. Te video TV nde makambo. Nde mosala. Balobi zanga na yo nyonso mais zala na mwa makuta. Pona osala boye, il faut mbongo. Maman Bijou alobi bo confier biso. Grâce na bino nde musala ezokende bien. Nde bopesa biso confiance. Merci na bao babanda na biso. Tangu mire oyo bozomona ezalaka jaune. Botala lelo ndenge komi. Grâce na bino musala Maman Bijou do ezokende kitoko. Merci. Nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka. Benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda. Bomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1 donc soki mutozui appartement numéro 2 ezali chambre simple soki ozui appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine. Soko lingi bo fungolela yo appartement numéro 2 ou ezali awa ba sangisi yango na appartement numéro 1 et ça la ka 2 chambres salon cuisine wana eza pona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kin ko bukala te benga Maman Bijou sala réservation à place oyo okozala journée de site toza na groupe na biso toza na citerne o totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assurée. Tokota na chambre et puis tokota na cuisine.